Johnson Keto balobi Londres mobima mutakolo bazati Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Alors bien le droit d'ailleurs. Magazine Moya Top. Top Africa Magazine. Copain Sabino, information vraiment à la source. L'artiste, il y a bien, politicien, homme d'affaires, pour les responsables. Au-dessus de la mêlée Johnson Keto. Contactez Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Makele les alibilete Moussalande. Top Africa Magazine. Bwanga kato ya bwanga pungu ni kwa usari mambo teke fuata dele ya esio tatanue ya bonsoir Magazine Johnson Keto balobi Londres mobima mutakolo bazati Top Africa Magazine. Alors bien le droit d'ailleurs. Magazine Moya Top. Top Africa Magazine. Copain Sabino, information vraiment à la source. L'artiste, il y a bien, politicien, homme d'affaires, pour les responsables. Au-dessus de la mêlée Johnson Keto. Contactez Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Makele les alibilete Moussalande. Top Africa Magazine. Bwanga
Magazine, Johnson Keto, balobi Londres mouvement mutako bazali. Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Alors, bien de droit d'ailleurs. Magazine moko ya top. Top Africa Magazine. Après ça dit l'information vraiment à la source. Politicien, homme d'affaires, Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Makelele za libérité Moussalande. Top Africa Magazine. Steve Mbanza, Devos, forme positive, tu as poussé à forme. Donc, l'émission est là pour lui. Masolo, Magamon, Yango, Moninga, Nabo, Yapali, Oulian Appelli. Africa Magazine, Johnson Keto, balobi Londres mouvement mutako bazali. Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Alors, bien de droit d'ailleurs. Magazine moko ya top. Top Africa Magazine.
kopesa bino information vraiment à la source. Balobi artiste ya bien, politicien, homme d'affaires, pour les responsables. Balobi au-dessus de la mêlée Johnson Keto, contactez Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Top Africa Magazine. Makele les alibelete Moussalande. Top Africa Magazine. Artiste munene toaka baage moko bape moins de 20 ans na kanisa bango baagana viva tovandaka na kikuku awi bazao ayesa bino bino sevosi mbanda wana azangani na kikuku alalaka kaka ye na stino na kikuku babetaka na viva bamasala biso gloria bulgutu autaka montikile tozalaka wana radio kaseta bimi mwa barépétition ti mwantwaka eziko ngai ezabala mai ngabi te nga na change boule victoire epesi na ngonaka ebanda bango baye poto awilo bayaka na baketi bajapon baye ozonga sino azelaka maraya ye sino akoti kuna na rumbara ye ntan baye ozonga olivier bokula bino toyoke bino tu toyoke mikili ya wayo tikali nga na tikali nga de bana mai nanga bake nga mpe mpona rate après mbula nga akota londres gamonde ntango nga nakoti awa donc sadi naka déjà amove na motu na nga bana mai nanga bayebi ntina obeta boye stima otala awilo longo baotala nalaka déjà na boule ntango nakomi eloko ya liboso nasala eza nini ezali mouvement natalaka bori na mboka bana mai bazalaka borkestre po parce que si nabi que yom to banda non wana obuka naza parvenu te epuis na sous-estimaka baninga te boyebinga bien masanga bino naka botema boboto bolingo nalingaka masanga borkestre ezalaka bango baloba makambo nabi que yom to banda non wana obuka loba lelo te tofongola mpoke toloba bien masambino na kala ngunda que je salue mon ami Christian Ingele en tout cas na bolingo nyonso basala orchestre kala wana donc ezalaki ya bana badiplomate na baliaki Bretagne ya muzika si je me trompe pas basalaka ndule titititi après masanga bordo masiala lenka nkaka papa wemba mati ya mangana mati papa tangu na kesong papa wemba kale gordo big up mon pote basali histoire anglaise ezaka mouvement bana mai baaka ebele puis bayo se séparé big musique esalemi big musique aja bali bulele ado Giovanni wabanko Giovanni akenda wapi Giovanni aza je te salue tozo saluer Giovanni place oza en tout cas trop de love Giovanni wabanko mberembere kwata vibra mutima yeah baye bolondo be wala bozali na ba wala bozali déjà na ba Freddy ba bolondo no wabango ba azalaka oui azaka na ne bandela bolondo ti Miki John la période wana Lusala ngobosa na Lusala chez mortel Lusala oyebi ke Miki Jo nazo remercier na télé ye moto apesanga cop nakuta na culture ya banglais bo yeah apesanga bapianga contrat na frigoleur wana orchestre ya to saluer yo ndeko na biso Miki Jo on t'aime beaucoup et puis à Branchenga Miki Jo azaka c'est-à-dire azaka célèbre
bête à l'air, on a partout. La province, Nande Konangana ni. Ousmane Tango la banao tiapo. Kaluji kawana zainante. Ousmane Tango komi. Ya. Ousmane Bazaba cousin ami jo. Ousmane à côté ya mijo. Abouaka. Mais Abouaka Kaluji place ça biga. Ba histoire donc avant Tobunga la Mokili. Totika Toloba wa. Mon ami Timba je crois. Azarape orchestre Azati Lelo. Congo Nini. Bon, tous les Kaza a yeba comprendre. Aza ana go beta pe a beta la style mongobo. Fiston tu vas ebi ba célèbre na Miliam Ndele. Après tant on a commis idéologie na ranango to yemba déjà ba mona Ali Kabodi. Est-ce que yebi ke Ali Kabodi a musicien ya boy London men Afrique. To répéter bisoto. Siko Ali Kabodi wana évangéliste Nabombi Sorry Nabombi évangéliste histoire il faut tandaunga Nabombi batwaye batouti wa ye touta à partir d'Afrique toyemba déjà ntimbu yaka direct mais tant toya tangu ya betevo la langa mrode siko wala ba Lucas ba Jambungisa ba Chando ba Paps ba naka grand frère nanga on a salué à Chambele Nzamba Tchao Loboko. En tout cas je t'aime beaucoup. Bonne guérison place aux arts Nalingako Yamakasi ya Zaza ya Boy London donc Boy London ya na structure roi viva la musique Chambele mutu abanda recrute mezangati basusu bakosa ka Chambele abanda recrutement misa ya liboso ya o recrutaka yaka cartouche akoma lelo na Angola noko ya Roger Kikosho bomona cartouche azonga atango a recruter moi ba Yves Ndele Yves Dikando na memaye puis Flori akoma na Brighton Freddy Dikando puis il y a César il y a les Nabiso César Yves Miyake yewana après Freddy Boy London Freddy Mbouya l'ingénieur oui mutu aba instrument banini en tout cas on te salue après tango a recruter ayebisinga ke non mo eza déjà au grand complet wabango chinga temps habitata il faut moi ba coaching na ba petit moi tout ça langa bité problème eza et ça va bien pour wabango ça qui lié na vie Safroman na vie mongolais to bana répétition ça nino ça ba guitare sans ba guitare répétition to beta drum na kiti mais etondara bale sanga ba mbongo na repa pamba na zo 2000 livres yoyebi ile wana ko mona bala magie bosima la lui ba tête le wana le ra ba tête Finish. Pepele. Pan et le karaté qui ne sera commis à Memi ba Mani paix à son âme. Mais respect mon frère. En tout cas avec respect. Pour avoir vie à parler à famille. Voilà binonyo so ba depuis Koulama ba Elton John ba Blanchard Pondani ba Bwefuku Malanda Joseph Tumbala président Boy London Bwefuku Malanda azaki président Boy London depuis Koulama toi ba président au moins 5 depuis Koulama mais ozaka pour chapeauter avec Joseph Tumba depuis Sazaki privé yayo yanga Koulama oyo Elton John forme de forme Ikoyo Bwefuku Malanda jamase
Willy Bondo. Ah, Bondela bébé. Bondela bébé. Oh non, Fabrice Massamba. FM. Ambassadeur Mwamba, Place Ozana, Fabrice Favreau, English Fada. Abier. Donc, bah, ça va être belé. Il y a Tangara, les émissions Kotikala. Bah, ça va être belé vraiment. Donc, Boylon de Nera, Frank Kela, hommage. Namachuda. Aïe. Frank Kela. Mawa. Watikanga, il y a que concert nion so on a obé. Kifwani. Fili Kifwani. On attend là-bas. Machuda, ils ont bêta. Machuda, on a beauté na Machuda. Donc, les lots Machuda, ça a sauté. Natara na bière nanga, ou a so melanga mobima Machuda avant concert. Frank Kela. Frank Kela, donc, comme on est comment Machuda, Frank Machuda. Donc, concert au Bota là, où on a fait beaucoup la vie au Tigribo et London. Papa Mbayaka, on a protégé Manga, on a salué et puis mes respect qui t'engagent pour y. On a salué les loups. Tombé à Masolan d'où l'été sans qu'il te passe dans qui t'engagent quoi. On t'a bien ça musicien. Bon, quoi que maintenant, avant de faire fenter bango bani, qui non, il est mort comme ça. La vitesse, à outil pas. À ça la vitesse, quand maman a le seul quoi. Ah, qui t'engagent quoi. Je te salue. On te salue. Je te salue. Ceux qui musique, les loups, bah tu vas enjoy musique, bah restaurant, bah nini. Yo, zaga visionnaire. Oza ambassadeur, ou la communauté, ou yo. Qui t'engagent quoi. Hier, nous faisons la production, reconnaissant la mère Élysée, Nancy, les mamans, la mère Élysée, bango mutu bape sanga producteur. Pour l'air wana, bango bana nganda, bangande ya nganda, bango ba utaka. Ce qu'on a époque wana nzembo nini yo betaki na Londres bat bakolo bakibo, azolo bakaza induleman awa nzembo nini. On a tindagi maloba oyo nani Chemberger. L'air wana Nabeti Nabave Safo Ezaka non violent. Safo ma high priest. High priest. Sagesse c'est salement pour na batamité mama beti. Oh. Bien so na banda déjà mama non violence banda kala tata. To beti répertoire boulé Kinkester avariaba ayesinga bime. Yoza palin, yoza leknanga. Yoza ngarbi c'était ka vive bakosio. Ngati mtu na lomba batikala izala batu me bawa ndiko na bomba kwa bana batikala Safroman maître Mungu le grand prêtre Safroman batikali boylo no nezu ba guitariste na nyokoma na ndule oyemi ba senga combien ba otala bazo ba ça va pro ba oti victoire ba pro ba ebisinga bino Kologotier, pour les rendre appellation à du Kologotier. To bandana king, bon, bien chanteur pour les Kelara. Après, nous sommes remis, Basali nae. Mais to banda bon rassemble. Ango Safroman. Elle me singa, Toti Ndika. Tout le monde a monté ça, mais il faut tout qu'avoir poste. Mais entre-temps, non plus à combien par concert 700 balles na tête. Ah non. Ba vivant bazar. Banginda Safroman onginda na yo le kapona za parti na ngai. Tika Safroman avanda. Ah mais si go tata. Ouais. Ngana comprenant po ils appellent jeter. Ba grand musicien au ba outi vivre la musique à Victoria. Bazala que les banelima donc batindika mouvement yo. Mais bah mon na terrain awa elo izati bo ba sani en tant que ndulman il faut ba évoluer. Mais non. Oui, les londe to go raisonner bongo. Mais l'air on a bazaki ba grand star ba uti ka ba move minene. Donc bino ba bota la biso. Ya ba boya ba tebele ba kenda. Ba kenda ote ono ba betela mutute. Ngana chance à part nga Nkaka Gordon na ndeko na mbere wa banko o azaka po wa banko po ba osala orchestre mo na ngana bosala
wana ekomaki ya Safroman only one. Safroman balongwe boy London. Basali only one. Biso son tomeka otala son. Vraiment Régis Bota et la biso son. Basali biso son signe que son eza vraiment yangote. Donc micro meka obenda ngo pembeni muke. Hello, hey. Bon, continuez. Basali biso signe que son. Bon, on y va. Allô. Bon, Safroman, tant que petit division, pour move tant que ici. Safroman va dire si on a mettre mongo, les rona va en bezota. La belle ici n'a pas habita ta négoza avec la mission à vrai boule. Il faut tout avoir poste. Donc, ligne vraiment, to kumbela ngabisiko to sandini. Safroman a eu singale. Yotigala fonda wapamba ngana zwa presse le maître mongol azwa bis high press grand-frère d'abord to ça il lobby ya surprise yom to so tsenga Baba les garants de la nation toujours connexion voilà c'est-à-dire bato mona ba Safroman baba grand donné à Tongo Manzangi Lawrence Mama Chela hommage, en tout cas mes respects, ce mec qui n'a pas au solati na téléphone. Maman wa bota, moi nga Laurence, les rona ba mais bango ba e ba kapo parce que tango bazan dani ba papa le ba tanda au sola. Ce qui m'a cambu non, il fait tout ça ni non, il faut tout ça ngana ba les rona na regroupa bana mai ngabi bana membre il faut ba vie bazana babu donc il faut voper ça beaucoup moko pour solo et tamboula la mère donc il faut ben et zala vraiment et puis bango tem tu ana obenda ce qui est comme nini bana mai ba bendi le potro et bombani donc bazara ma très bien la grand frère na to faisait l'air moko na siège ezaka na Limington na epa Chambele ba monsieur tout ba olala kuna to zalana puis boy London est avancé pour na ko katana mukuse to mais natango wana ba mouvement ezaki ndenge nini na Londres ba restaurant ba boîte ba Londres ezaki ndenge nini expliquer bato ba lelo to moni ba restaurant komi ba débache komi ba nini komi ba restaurant komi bele mais natango wana mouvement ezaki ndenge nini to bana osala mouvement ndenge nini bo bana osala mouvement ndenge na Londres. Merci mingi mon frère mon ami personnel dans son keto mouvement au ya London to nyoko ami biso bai to nyoko ami bolala ba libanda mere liza e bau mere lize autara France mère Cécile Kalambaya servanga moko biga place oza avec amour mère Cécile Kalambai mère na biso Viti Kapida Viti Matete ba mere lize mutsubaya kananu baye basali staff na Forest Gate banganda ezabilo moko ile ka avant na meza ba mère Moïse pe à son nom ba mère Moïse aroya ouais mère Moïse po azaka côté a sa ba production ba sala maison moko na badani lunga production bango mtu abeti saka pour la première fois Victoria Ellison na London pour la première fois violon ba uti otika biso bana oke Bazara 5 pour frapper Mukuna. Et à ton âme, mon frère, mes respects. À Missy, il y a Gaston. Danseuse Onia. Il y a Onia, il y a comme chanteuse Servanga Onia. Gaston, Abel Mukuna, Dani Lunga, voilà. Voilà, Missy. Na Safiri nae. Yeah, Bazara maison de production. Et comme à la guerre, pour l'émission. Obengi biso na émission pour l'émission non?
Oui, pour l'émission, oui, dans ça, on est en direct. Ah bon, vous êtes déjà en direct. Comment on a dit? Ngai, comment on a Dominique Kiele, na Zobenga, na Croydon, na London. Oui, papa Dominique, Olobiboli. Contribution des Anini. Ah, nangaka na souligné quand on a bandeko, bazopesta. Histoire ya London, babo sarate que, en tout cas, Didier Lomanga, Azalaka Wana. Baza parmi, ngape nazo zelaye nango. Didier Lomanga, Azalaka, bato ya liboso, après Cécile Kalambai, baekoya, basali banganda la bandaku. Après papa Mapasa, aekosala nganda taba. Abosani muke, nangana banako zelaye. Voilà, bon, bah, histoire, ben, bah, histoire, Yangwana sur Upton. Merci, Upton Park. Et maintenant, la histoire, Zelaye. Upton Park. Upton Park. Comment nani? Comment on a Dominique Kiele? Ah! Na sepeli trop, na rappel na yo. Wana ya siège na nga, boy London. To saramoni place tonton Jacques Alaga, ayaka après. Ouais. Comment? Comment? Mutabanda Plachette Road. Merci vraiment. Merci. Didier, merci. Baby, baby bamboula. Merci. Oh, kutu, na se rappeler pour miteza. Didier Lomanga, ye batuna. Tropicana Store. Nana ye maranzem. Tropicana Store. Batuna Didier. Quelle histoire? Batuna Didier. Nana ye manzem ya Tropicana Store. Ya yokisango papa, marezo papa man aéroport. Ayokisa ye cassette ya nzembo ngana sali ya Tropicana Store. Didier Lomanga stadi. Lobaba po balbo megoya wate. Place au ngana zaki sono beti ndule. Donc il a ouvert là, il invite à presque chaque samedi na memaka boylon de Mobimba. Je te salue mon frère. Donc bandeko nyoso bo landa biso. Oyo yebi na moi histoire moko bakisa Steph. Et ça biso bien Steph yebi ne nyoso te. Mutu moko. Comprendre. Donc to yo yebaki masolo mo na côté ya. Oh Achille Mboyo. Oyebe makamu côté wana. Bima loba. Loba. Tout ça d'accord. Mais Didier Lomanga yebi nani wazo loba waza na plateau. Didier Lomanga bi seri moko. Ayebi sanga ke na lingina ko ma musicien boy London. Ayemba. Ate nzamba sai bia yebo ene. Ayemba. Na ba spe wana ngoza trop donc. Vanda kana ba veste no kuna vanda kaka vanda loma. Vanda kuna Lomanga di. Lomanga ayemba na bana na tree. Et pas pour gagner mon rôle. A émis ngama lelo za lelo na o signé na a Matia tak chambani se bon kama. Ngabi a romindulis. Bungo lisolo ya Mouchetteville. Mouchetteville eza histoire ya nalinga bande konanga eza ki presque bana yolo o basalaka histoire na bango e bandi na Kosolola Debs de Mkalinga. Sago. Non, Kosolola. Petit. Donc, non, Kosolola, il y a Irlande. Yeah. Petit Sagoté. Petit Sako, il master à la musique, et puis tout ça, n'a déco Molema, Fabrice. Ça, Molema, déco, je te salue, Naïbi Kozan à Paris déjà. Après, Nano, Bandegonanga Yolo, na Tottenham, ça va staff Mambango. Debs de Mkalinga. Tango la Jackie. Jackie, puis Kosolola. Na de Souba. Lola. Kanga, Alfred. Ah, prise. À Hollande Bisso. Lola a participé dans le mouvement. Lola a contribué. A contribué trop. A leader, Lola. Vitesse. Nous devons reconnaître leader de vitesse. Après, Babengi biso. Ozongele sikana tozona. Lelo ko yinde la. Allô. Merci de me ndeko. Ngala souligner le sociologue au monde de quoi que moi mbangu parce que Tottenham est na sima, Tottenham be bota bana sima. Isem te pesa mouvement. Isem te bandaki mouvement. C'est vrai. Anga bossa na lisusu.
nani ndeko nanga GR des It Master. Vraiment to saluer kuna na Cardiff des It Masera. Asala biso restaurant Itoko na Planchette Road. JR des It Masera a fongola restaurant na Planchette. Merci ndeko yo zala na biso mayele toujours. Biso mayele so en tout cas big up Didier. Donc yo merci beaucoup biso ba London. Yo zala na garde fou tobo sala mututé lelo. Télémena JR des It Masera. Restaurant parmi les restaurants à Lix. JR Moutouabanda na Planchette Road. Tokenda comme JR va bolimbisi muke donc to koma ti esika yo doto banana na stima tango JR asombi sano na posalo nat RGT na mboko wana Mercedes mutuya JR payé car bandiko wa kotifiti oh non to die sute JR bibo lokwa ko kotifiti na kangi Didier Lomanga to rani avant JR buto ayaka après Didier Lomanga. Après, Planchette Road, et là, je vais voir avant le salon, et puis Romabi, Nani, Tonton Jacques, mais. Paix à son âme, paix à son âme. Paix à ton âme, mon grand frère, avec respect, place aux âmes, tu vas m'abeler, ils ont pété vraiment. En tout cas, dans le beaucoup. Pour mouvement mouvement va iste tozo ta non iste terrain iste zo pesa plaire na Planchette Road tontoja batu ala na bango omoni époque et ara batu belé ba star belé bobo mais papa we mais kaza yemo ba rebelé mais ya chaba prendre tontoja a sali Planchette Road na mouvement Weranson tout. Après Batouage Belé, à la Chivava, j'étais sali, mon Konzaba Congo, salon à Bissou Yalakawana. Après, bon, tu se rappelé mouvement vraiment n'existe pas. Au Bandoulé, et Bandigo Beta Namboko, d'après yo, orchestre Nini, oh, il y a Bissou à Congo, et Niataka Mabele Liboso Awa. Et fongola kanzela pour l'orchestre. Normalement, tokolo batepo vienanga kanda bongo men mama chalamwana banda ko ya déjà. Mais mouvement déjà on dirait na akne empire bozi na mile ba congolais. Bazana bar bongo banda ko beta na kamden. Biso to ke kuna na ndeko nanga ipe jikokao j'étais sali il paye. Yom to pesa palin oh esani ni pardon siège à London. En tout cas, merci Mingi, très reconnaissant que je suis. Osa bien. Et puis to kendara paye go ba kongola otanga na kamda. To zata 4 mais salle plein vieux kanda oh na ba 80 quelques. Balo bano zonga lisus donc si qu'on a ndenge tango afflux vraiment bat baye belé pesi vraiment London pepele London donc malheureusement image vient na Facebook donc na YouTube to tiango papa wemba azaka invité nanga na ba 90 yebandeli ya 30e producteur nangana ni kitengeli boy vie aye vient ça na succès grave mais avant l'interdiction ya kotambola atam sa mouvement kwa nini asinyaka contrat na Peter Gabriel wana yesi mate wana o jump mon ba monter papa contrat na signamo le loteur tango sabe moso ya na baf kuneza le loteur non mais tout ça déjà na tout ça ba année ba tout ça na ba 91 92 93 to mataka ndenge bana kokima na mbangu te ndenge ndeko oyo ndeko alingi azo surveiller biso ndeko azo surveiller biso vraiment na corridor na bi azo surveiller biso alingi te que to sauter to bana bala moko te comme un restaurant de bâche oh te comme te to ke maleme na zonga yisima onga na obeta ya bokul te na biso aye azaki invité nanga
oyo bato batali ya bino totikeli boye londo 30e kitengeli producteur tobengisi via ye ayaka un certain mardi tobeti concert vendredi na Africa Center na Covent Garden wana siro na pe salle wana pe bandeki bandule bana robeta mampleur Africa ma centre africain papa mba asinga nga boy londo ne accompagner nga bino vie so lingi ça bien bana mai ba accompagner yo boy londo ne beta pa yango ba ndeko nanga wa bango mbere Ousmane Kalouji puis Isangwa Koto na bazapo le Gauthier lelo na Bruxelles on te salue na Belgique on te salue avec amour Isangwa Koto mutali boso atambusa papa wemba na Rolls na mboko azalaka vie beaucoup soki plan l'erona Gauthier na machuda soki Gauthier ça dit collection vie fazala. En tout cas, il faut tous être reconnaissant. Les lois comme la Belgique, ils s'en koto, to répéter, en tout cas, le sapo. To beti, ils s'en mati, aga play, mettez la podium, mona, ils s'en koto aimba, ils s'est mis à te. Pire petit à beaucoup, il y a bien abisso beaucoup, les papa wemba, les cours, les musées, il s'est mis les lots n'Angola. Il s'est mis les lots n'Angola. Mais tu peux si on botte si ça, tu reconnaître yo. Dominguez. Les noms d'Angola, tu peux si on botte. En tout cas, bozala qui mia histoire va changer en côté. Ba pire petit vieux beaucoup. À part on a Las Cross azalaka Las Cross a coca podium te. Ba nani mutamiso Corvette nani yana chanteur nabiso nani 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 chanteur nabiso totanga Pinecho. Oh, Pinecho, big up tata ozala malamu Pinecho ba Pipin izebola papa mbarutu na obimisa mona munambo oto bimisi ya deux parties eza na partie moko tangwa bandi tata yo mtoye ba titre ufukutano tangwa bandi abibino ba izebola boyebi nzembo bo matate yazaka wana après il s'est mis ba mata ba accompagnant donc ezaka le roi plaisir papa wemba na ba lekile après tu au le cas boy London ne peut si que non quand ndenge zaka oyebi mouvement ndenge alaka bobandaki mutu ba ambition bana mai comme ono te voter biso pe ça mouvement bien bah s'il vous plaît 4 azo de bon ba père ça ba ekoya na ego ça deuxième génération boy London mapesa nzama les RDC et Fulgence 15 ans en Irlande. Ah, Fulgence 15 ans en Irlande. En Irlande. D'ailleurs, allez en moko. Ndeko na biso RDC nzama les lo chantre mune na nzambe en tout cas nation oya papa nanga aussi je vous salue je vous petit frère propre. Azakuna puis nani su Bikul non Bikul les bruns à Kota Boy London avant la pesa. Oh, yeah. Biku akota batsu ba mema biku na boy London ba réalisé bango bazaka sadi ba décideur ya mouvement na bien bango apesanga protéger à liboso di tekelibo les bruns azaka na basage mais ayembaka déjà na yolo tango akomi yolo eyeba bazongeli biso lelo toki matin na yebi ke yo yo beta masolo nangala tuna kaka na ndeko oyo azosolola eske aza kosolola pele na concert ya liboso papa wemba abetaki na Tottenham na ba fioti merci ba fioti eye kutusima obeta Katani. Bon, continuez. Non, bah, fioti ndeko Dominique. Et wana eza si masolo to beta eza ya voler poto kende. Yeah, c'est vraiment
tu vas y après. Si tango les brins ailleurs avant. Tobetaka ne concerne Dagis. Oui, Dagis na Europe ya Clapton wala. On va faire ça baranante. Tant Tobeti tu évoluer après, la perza va évoluer. Na mouvement. Mbaye na mouvement. Perza Nzamale nani Kenzo, Fulgence que je salue mon ami. Tu évoluer. Et yego koma bango tout babandi ba désordre na bino so désordre nga natikali nga mo. Mais série wana ndenge nini boye baki que forme était comme na ville ndenge boye baki a légal moko ezala boye kuna bateka machuda ndenge bo découvrir ba légal la forme ba légal to découvrir netinga d'après yo découverte de Salamana on découvrir na ki master na mutema mamusu master mo mutema alamu parce que forme zone mbongo mutako kabelo mbongo mais ala bisao Kitubu apimelu apesope moi si mais Kitubu comment oswana Kitubu oswana obeti y a pas beti boswana forme za jalousa oswana tellement na mboko na peso exemple o telemi obio ngane danjo na ba obalubaka te ba otelemela for balobela ngote o ngane bote po lelo mutu akozala azange fundane asigné geno ya mamoto tota oleka una lobi batandi aloko tout yoso lobani yoza ngote na moment donc zaindeni ba master signaler yo que master mo bete tour na ville na Kidiba découvra Kitubu te légal pour lui. Il y a la différence. Bon, légal na ba Kitubu ouais. Nini légal mutu mokote nga Jean-Marie Moulela za na East to la kisana. Tango nga na beti bagote Jean-Marie akapi na kid na bango ezaka poto na ba royaume bango banga na royaume na bango bolondo ezaka royaume mais ye baningane baopekisaka yo sulisa ye kwa nini bobo po yaka matata royaume moko yaka na east royaume moko ville south royaume ya nord eza boelondo siko na royaume ya south nano solaka na Jean-Marie Moulele acenga temps bimwama indeni toleka tokenda ngai na kotisai na Jones mais Jean-Marie Moulele mutu ameminga na machuda on comprend pour toi le la vérité ça la makamutego humble tous à la franc nga ndekono ezana adage mo le bama en Angleterre ceux qui c'est votre mandat siligeli aussi que yo mutu ozama be donc moi je suis mutu moko clair le roi mai nga tokindana na legal o ngana po John Serana osangisa John Galliano ba lo John Galliano lelo ya la kuna to mona mwela mbako tute to kipangote lelo mata akuma grave ba Katarine ba lero na ba kutire ba ebele vmata mais gotes ko ya na osangisa awteka tu yoji kutu e komi lelo yoji isaka na player mote lero na ya machuda gote sikoyo na ndule bo évoluer to comme na ba neni à peu près oyo ndule ezwaki vraiment ampleur beaucoup beta bandule na lingaji ko bossa na nonchu na cha e go créame ado Giovanni na Jean-Marie Moulele tangu ba boma ni big musica basali nonchu na cha zibo ba guerre komaki to continuer wabanka aerobima rombo tunani mais azalaka ne bandakala mais tangu aleli no asali pala ki oyo nzembo nzembo mo nzembo apesa ye apesa pe grand frère na biso ki ayemango ki yungu ye moko ayembango apesi pe kinkese ayemyango pe na album moko ayemba ndeko na ngange que je sali Tunani. Place aux Ange Tunani, Zifio Tunani, Florent Tunani, wana ya famille nga.
Après ça rappelle qu'il que c'est Zembo ayembi yemo ayemba ngo tango abanka anyati a bandi et à danger. Après Bikou les brents aranae les wana arana bolon. Après Bikou a osé a sali orchestre nae composer autre chose je crois. Tozoye Bikou les brents tozoye move nae et na moto donc ça rombo tunai na l'église Bikou les brents donc moto nae bisopo il faut un musicien ngande na la boy London il faut pikasiko que mota nae sao si on est besoin de musicien on a qu'à London boule peut-être non nous les senga moi binsangi nsangi na les gâté pas père moi indien atanga ba plan pour na bima vraiment ya tata obi musique ya poto ezaki musique moko ya makila kaka ya amour ya don ya passion ezaki musique ya guate po ba guato vana moko ya tokoria to mona ba master po bala ke azibwa po na la a camper lobino yuebi isgo yo ligamwe sai mwana mai mabe yo ke salamu te nga gwanange zaki bolingono nga envers batu na sola na ndeko nga répétition nga plein tout ça là Stevos Mbanza elo ni sala que bobeti ndule awa bozana mikili instrument zali mais vous émergez, vous bimitez. Par rapport à notre exemple, il y a Félix Ozé qu'on a Paris. Ouais. Babouba. Abimi pe, accueilli pe à mi côté ici na kacha carré. Félicitations. Mais bino na boy na Londres awa. Je ne parle pas que de toi. Hein. Na bino sur ma musicien. Vous bimitez. Je pourrais féliciter des Imbouessés à Oza, Kei, vraiment. Non. Avant, des Imbouessés, Rombo, Tunani. À Kenda déjà, Tchabalibaya. À Salake, époque, na Chassa. Donc, des gosses participer au Benguinayo. Dans le mouvement, on répond aux questions tout à l'heure. Oui. Dans le mouvement, Bikou, tant que vous a sali autre chose, à Zoaka, Balé qui n'est pas, de Nazareth, je vous de Nazareth que je salue, Neve pour Oncle Nae, à la Mastanga, il y a un sombelanga d'instrument série, il y a deuxième génération de London. À Willow. Non, oui, le Malundu, papa n'a de demi. Hommage, paix à ton âme, mon frère, Willow Malundu. Respect, puis, Guy Prince, Guy Prince. N'a donné Kito, n'a bossa de de Naza, ayo ça peut, qu'est-ce que comme innovation. Tout ça, on bengi biso, donc tout me kakoyokaye. Allô? Allô, bonsoir. C'est un représentant activiste à Londres, M. Balboa. Oui. Wana, Pesna Lomboti, Nabino Tu, Yomoko Zawana, Tuzana Stevos Mbanza, Tuzana Baba Stone, Tuzana Kine, 2 jours. Passé awa na yo moko capitaine ya diaspora. Bon. Problème na nga ngina tuna boy. Compte tenu ya masolo nyonso bo beti bo vozo fongola penza batu muso ba ebaki evolution masolo ngo place bandaki te quoi. Parce que compte tenu ya expérience o bozana ngo. eloko nini boki ko conseiller neti ba jeune o bazo banda masolo o bazaka ba fanatique na bino oyo bino botika bango na ba coin na ba sidi na bandaku na masolo eloko nini boki ko assurer bango ou bien boki ko encourager ba leki o bazolanda idéologie na bino. Merci. En tout cas, Maître Balboa. Maître Balboa. Oh. Donc, non, il fallait question wana à anticiper ngai. Donc, nangana tika yo obeta masolo tina suka. Question
être maître Balboa limbisa biso to bomba ngo pona bomba ki mutuna wana na suka yo betango liboso omoni makamno ndengo tanga ba mayele nanga to bombi question na yo to kobosa nango te maître Balboa champion vos mecs Léo maître Balboa oui ok. Ouais, vas-y. Ouais, bon. Dans un commentaire, il y a Alain Salé. Alain Salé. Big up. Yoka, Alain Salé. Zanatang Longo. Ah, Papa Nomvemba. Yeah, Zobenga Zela yeyo. Elo na luka yango. Papa Nomvemba. Elo na luka yango. Papa no abengi. Bonsoir. Vraiment, on a réussi le coup. On a tatou à ceux qui a pu me faire bengité. Lobby à Oye Bangaï. Ouais, tata. Ouais. Et là, comment ça, la musique, au mouvement, ah, on a beaucoup de mois. En tout cas. Comme objectif que le sein succès à l'Ibanda, mais ah, on a fait que tu as un gros Talaka. Zela, Loba. Olobinili. En tout cas. Yeah. Mais encadrement pour vous donner un petit peu de donc tu vas simplement m'engager et paye. Pour nécessaire. Et ce va y avoir pour faire la finance. C'est bien. Tu vas y agiter. Et c'est malheureux. Merci. En tout cas, tu sais pas limiter au bout, tu as tu as direct, tu et pas à Bercy, et pas à Jackson Mangala, et puis dans le salon Interstar, Mingley, Freddy, Carly Bello, salon des vainqueurs, entre autres, Sali, Bosé Belé, ainsi de suite, des bâches, restaurant Rigo, Okapi. Merci, Papa No, merci. Mais vraiment important, Ndegolanga Alain Salé. Il faut Alain Salé, JK, Stevos Mbanza. Le grand monsieur, poli, motema monene, na sepelaka na ye grave, hyper sympathique, ouvert à sololaka na batu nyonso, très bien. Jamais na mona ye na ba écart ya langage. Une très belle nature. Azalaka toujours na considération ya batu nyonso, na baninga na ye. Chapeau grand monsieur. Alain Salé, toi aussi. Alain Salé, toi aussi on te salue. Et puis, big up, grand monsieur. So much love. Allez, salé. Allez, salé. C'est ça l'histoire. Tolingi Moutounio ça participé. Ah, toi, triqué histoire. Mon frère, orgueillité. Congo, ils en ont besoin à Boignan. Toko pesa et toko transmettre l'expérience. Na bakene génération. Nengeni ni to souffraki, nengeni ni uti wapi, nengeni ni to lalaki libanda pong. Restaurer comment. Lelo to komi là restaurant. Lelo, il faut te supporter ma business nabiso. Consommons congolais, mangeons congolais pour que demain la communauté devienne une communauté forte. J'ai dit une communauté. La force. Oui, Stevos, vas-y. Et puis, Nasuka qui n'a de Nazareth, pardon, Neve Nanga, à Sali Innovation, ainsi de suite. Bon, et ça, on va branche, Bakoko et Abolo, les brins Moutou. Azana de Naza. De Naza pas le monega et à la musique à Victoria, blablabla, et Kenda va branche, Tiba Persa, Bazo Volier, mouvement Persa, si je ne me trompe pas, mais ma Persa, à Sarap époque, à Salirage, vraiment, il y a concert plein. Après, Bangotu, Naïroyamba, Nani, Désimbouessé, a sali orchestre nakin honorable on a salué ou a sali exploit ya ndenge na Kishasa mukili mobimba ebi la biso artiste awa ya ba talent ya osana te na mbogo honorable Désimbouessé mais bongongo nous te saluons
Et puis, Cochard de Mingongo Resignol, Nani, Chamou Maracas. Normalement, chancelier des Zimbabwe, il fallait déjà qui honorable wana banda olobana. Il fallait ben de lango bilili ke zavma honorable na kata parlement. Chancelier. Na lobby na lota ki yo tang na tanga ikombo chancelier des Zimbabwe sengabi mais chancelier mutabandaki ba komba ba honorable chancelier des Zimbabwe. Mais il fallait au salle la onga lelo ke discuter la biso makambu ya passeport biométrique ou discuter biso makambu ya Nzambe je prophétise hein, je prophétise. Honorable. Honorable, vraiment. Honorable des Zimbabwe, c'est chancelier. Ouais. On te salue. Inga, Yastino Mubi, il y a tout les temps, ma solo Kati. En tout cas, big up. Vous évoluez. Vous évoluez tant que, nini, bongo, pas sagipe et popa, kalate, à Salama Mounae, concert, ni merdeps. Moutala au produire merdeps, na mer chanta. Voilà, on évolue, tu comme la. Ba restaurer bandi, te wana oye na suka, ngazo lingato évoluer, to voler selon ba année. To pusani, to komi, bangande salami, bangande komi ko salama, banganda nini ya liboso boîte de nuit. Namboka o soki yo ko kanisa. Ndeko yo pozo tala biso soki yo yebi. Oyebi si biso. Na nganda nini oyo yebi ke nganda batuma ba boîte de nuit bat bazo kende. En tout cas, je salue JP Suisse. Fankolo, mon grand frère, tous à Bengrate. Wala nganda nini? Asala ngo moni na se ya tolongwe banganda banda. Te boîte, combien boîte? Nganda bokoti bouye. Nini tobe ngango principauté, je me rappelle bien. Omoni na nino na sapon ya Briscoe. Oleki ndambu, oleki église ya ndekonanga ya bana mangembo. On a salué mon pasteur. Et ça, donc sur oleki yango et à la Ghana principauté. Et ça restaurant en même temps à week-end batwa Robina. JP Suisse Mufankolo. Après, Nganda nini susu. Nganda eloko esala pagaille. Grand frère Nanga Tango a sali Fulangenge. Yena général que je salue. Na French Park. Na French Park. Par Mushashino. Bichingobi là. Chubu. Après, Suisse-Zélande Tango a sali Savanana. Basa coopération na Mushashino atikali na Carlito pas betake le robon la sapon wana na Tottenham South. Na Tottenham South. Place oyo nani ndekonanga nani de campo. Azoka mwambeba wana na libanda. En tout cas Carlito place aux Alibiga. Carlito d'ailleurs parmi ba boutique exotique. Il y a des bosso. Salaki Didier Lomanga. Nabi parmi donc balanda na kabaka période moko pongai oze bana époque wana na betolo li solo moko nangana landa Carlito na sala boutique azara conseiller nanga mais badama ngala côté mobo OK siko e balaka Carlito pe andaka la kala zaka pe producteur a produisanga na concert na nini ona chepe na nino na to rendre assez focalement mon ami personnel Atika Biso na même semaine où il fallait après. Grand frère propre et jeune producteur. Il y a jeune producteur David Monson Biso Jean-Paul Kalema. Mais David Monson moi a compliqué. David Monson Biso. Jean-Paul Kalema biga. Qui mange tout. Carlito a sali et belé. Après nani Suisse-Zélande, JP Suisse. En tout cas, Tolingyo Mingi, courage, grand frère. Mambouezanga raté, n'a mon niveau réflexionné place là-haut. On t'aime. Oh, Alingaro Mingi, les là-haut. Beta Masura Banganda. D'accord. Siko, Banganda. Ah, tu sais, émission. Polele motema pembe ah oyebi motema pembe donc tozola seke tozala ba conflit na ba tuté na ba yale sale ba papa no mvemba ba tango nani
yananga tango basali nino Poza tango ya Marie-Hélène en tout cas ya yo yango yo mais respect basali elo nini fulani na French Park ba kana baba na général après basa atikali yemoko wala tozali na se kuna tokiti l'air wana Gigi na Jado ba au début basa sai ba yo banda sai nazo rendre paix à son âme en LK oh digital Martin Martino Tobo Sanote Tobo Sanayote. Tu as marqué ton époque, toujours bien habillé, toujours bien habillé, toujours, hein, Molière toujours, ah là là, la belle époque, Bobi Malaba Tongo la Basai Saïwana Boy, na palais ba oluka bino mais bino na Tongo donc bien maï. Et puis DJ Amigo, en tout cas place aux arts. Yes, Amigo Sound. Après, va vous sentir nga na yebi ma solo to mouvement na la libanda. Qui vivra verra. Jojo Mouya. Au sali belé na mboko na mambuya ba boîte bangana en tout cas yo ya mwana Jojo Mouya. Malgré que Kolonganda azobeta su yukula cocotage Kolonganda ko kokota ndenge wana te Jojo mazo kokota sera morning yeye na ayena mpusu ye pazo ki kuna kabeti mpusu bongo ya na esko je précise alade gande mo bizale la ya ngona ba client boye me bozo frappe Big up. Jojo Mouya, Gigi na Jado. Est-ce que Sud est un mouvement héritaire Sud? Non. Obi Sud est un monde à part. On dirait so katina mai. On dirait que otala batakas kuna boye. Omona batakas ba Brice Mpangi. On dirait katisi na pays mususu. Mais tous ensemble. Obi ne mikolo. Ba mera Sid ba beta forme na ninga mukete ba mera Sid ba bibilanga ni solo ba bitala boye sa ba mera bino nord ba mera Sid GT tous organiser compétition oui ba mera ya East ya nord na sud ça qui na mesa soirée ça qui na mesa ouais je lance soirée ça qui na mesa zoya opi shop opi soirée ça qui na mesa le sac on a ya ngwana petit frère propre Opi, shop Opi. Tu évolues, nous les sikoy. Pour nous les temps on a pas play. Obligé. Obligé. Brice Mpangi. Donc ils ont vraiment beré. Damien Cosmalto, Brice Mpangi, Badada, Kolo Weston, designer ya Weston. Poye à sala la dessin et kota na Weston. Mais la makamboana tango to beta ndule to beta pe forme. Japonais, paix à son âme, Seke. Oh non. Ba Roger Kikuchi, nayoki bango te. Pire les papa Wemba. Commando souci de la SAP. Akoma commando Roger Kikuchi. De la SAP et puis Papa Diacre. Yeah, tu go nani tozana na japonais. Nasid Brice Pangi n'a insisté pour parce que na mona wa chasseur à fort toti gravagé topé sa mututu le kumna. Donc ça dit Brice Pangi après surtout quotidien ba sa père et on même so ma mbebeli. To ça émission mususu zoya bala mai oyo yebike aux à l'époque wana olingo participer. C'est une série d'émissions. Tolingi tokena ba série ba Dani Lunga ba allez salé bino tout boya to beta to tika mo document ndenge nini mboke bandaki ti to kotikela baleki biso to sala oya biso si to sala ki Dani Lunga asali na production moni a parti tengelinko pe atonam pe asonam mama na biso Omoyi. Mais ozobo sanaki ngai pe nazalaka moko na kati ya ma production biso na ba MC tozalaka la MC tozalaka déjà na kati ya production na ba Bobby Lunga et puis en tout cas na insisté na maman na Omoyi Diamba
Oyo, leki nanga, mona nanga, neve nanga Maswell. Maswell. Nao salué Big up. Na papa na biso Franck, place Boza. Pasta. Pasta, ozala bien. Grand frère nanga, donc, mère Moï, en tout cas, mes respects. Sœur nanga, produisant Oebige. Cassette nanga liboso, il y a 92 liboso, na se rappelé. Yemutu, à sa production. Pour les on a CD, ils ont noté, il y a cassette où il y a voilà. Et puis, dans cassette audio. Pour 33 tours et l'ongwaka, tu as eu gâteau côte à CD. Yem doit produire une cassette. Il y a un malundu. Donc, comment évoluer? Mais tu sais, dans la régie, tout ça la bouée. Tout ça la bouée. Régie, sorry beaucoup, bête la biso chanson Oyo. Stevos Mbanza a sali Mikolo pour tous au moins break mouké. Pour permettre de revivre. Stevos Mbanza a évolué, a outil comme un album comme on dit. Vitesse AG. Vitesse AG. Nakati Tozo proposé une chanson Morezakuna. Une très belle chanson en tout cas que j'apprécie. Chanté na grand chanteur Yamboko Eugène Makuta. Oh, nazo salué de loin. Ayembi. Et puis, il y a un chanteur à Big Star, il y a un déconanga général de FAO, mais il évolue à comment Londonien pour passer, ça fait longtemps, au hasard. Et Jeanne Makuta, grand Ngongo, donc grand kungiste, à MB Destin, et ça n'a pas d'album, album en 20 chansons, donc il y a 6 pour la promo, il y a un Destin. Alors, tu sais que dans la régie, il y a un Destin, that clip with the Mercedes. Blue Mercedes. So when the clip finishes, we're gonna come back live here. Thank you. Ah, est-ce que 12 lobby Eza tongo toya mutu toyeba. Starly Bello, Beldou Bello. Chancy Bello, Arlette Bello. Bello zala kentongo etani, okei mosalaye. Papi kitenge. Samalokoti. Oleki ozibana na kelasi. Dadi Daf. Osali nyonso, mobala kosala ndako na ye. Sima obimi ye, kalibelo ye. Nazer Kalonji. Richard Boturi. Makamongo yangoyo. Ebanda mboni lala. Claude Wetch le Bourgeois. Yoshazabi izaleli na ye. Mebubebo. Oyotoyo kanaka ye. Carlivelo nanga. Bienvenue Bokola. Adi Odioken. Disanga la bino Rudy Kumba. Ma papa responsable de Londres. Lasco Micler. Na ebika bazalaka. Bato ya bona mpe mayele. Papi Jesse. Na lingite koyoka yoka yoka na Dede Mazino. Kabato alibanda. MP Louventima. Baba na Ndovu Mamputu Atose Kanyi Transport London Yamatete la France la marraine. La jalousie ne pourra jamais détruire Mandubu ni détourner Wapeme Salo. Un plan établi par Dieu. L'amitié n'a le Dosso Campo Bianco Salon les vainqueurs Tomaka Tomaka Tosimba Koko Musui Pesantango Nalimukere Ngadios. Je préfère être blessé en sachant la vérité que d'être heureuse derrière les mensonges. Stacy Tamboué Wapi Angel Makizembe. Laetitia Kintona, Lekiamoto, Kacha Kacharel, Queen Latifae, Wapi Linda Lik,
lelo ezalaki ntongo etali okei mosala ye na bozongi ya ndako ye oleki ozwi bana na kelasi ye osali nyonso mobala kosalaka na ndako na ye ebanda mboni lela yo change bizaleli na yo oyo toyokanaka ye Carly Belona par respect destin na ye eza obéir lisanga na bino oyo bapapa responsable de londo nayebi ke bazalaka bakoyabona mpe mayele oyoka ye yoka ye bébé décoration na bato ya libanda papa ya bana ye Patrick Fekele wapi stratégie fuego moto à volcan la français baloba ye la jalousie ne pourra jamais détruire ni détourner un plan établi par Dieu. Paul Dragon. L'amitié na losambo oya oya batela bolingo na biso. Kama tata bakole. Tosimba wa nkoko Denis Kabula. Je préfère être blessé en sachant la vérité Maïmbi Pinto que d'être heureuse derrière un mensonge. Sombi Munene Amabanga Cardozo Mwamba Wankena Nalelie Nicole Kiamwanga et Anna Dadou Kiamwangana Chopa Chopper Fore Kanda MC Paton Freezy Nalelie Martin Mbanza Nasali Oniniro Gigi West Ezala Kadebu Eugène Makuta Yabakulutu Obeboy la français Balobaye J.R. Jarena la jalousie ne pourra jamais détruire Johnson Ketou les garants un plan établi par Dieu l'amitié na losamboui oya batela bolingo na biso Denise Muluka tosimba bakoko nalelie nasali oniniro Gabriel Makuntima Pablo Pablindo. Je préfère être blessé en sachant la vérité que d'être heureux derrière les mensonges. Oh, maître Gunther, maître élégant. Je suis forte parce que j'étais faible auparavant. Le bébé noir. Je suis méfiante parce que je t'ai trahi. Je ris parce que je t'ai triste. Sache que ma vie sans toi ne sera pas la même. Je t'aime, Carly Bello. Destin à moto, ba change kayangote. Jean-Paul Kalema, Charking, Deyeking, Godé Bachala, Maître Chai Goliath, Maître David, Maître Baïna, l'international, Maître Samouzou, Sampanda, Ryoki Yango, Jolie Minga. Merci tout pour la clip de Bisso Destin album Waleza album Yassika album est complété Asali Maxi single comme il a dit album complet et comme na décembre Oyo Alingi
Stanley Bello. Dédicace. Mwanzembo. Basalo nzembo tala banzembo kitoko de semaine yemba miwana. Bavumba moko ya kilo ya mobange. Solingi ko basalo no vumba. Ale sale kenegi na bar, donc papa no yo olobai ke na basalela mobimba te. Stevo Sazawa, Pesalar et Pananga, manager, management, Nalia Yango, la commission on va y aimer. Samalo, donc management, ils ont un moment Olingi ba yembe la Bisanga bino Rudi Kumba papa responsable Ebika bazalaka bato ya bona mpe mayele nalingi te koyoka yoka na Dede Mazino bato ya libanda MP Louventima bana Londres, UK, Transport London. Yamatete. La France va l'ouvrir. La marraine. La jalousie ne pourra jamais détruire. Mandumbu. Ni détourner. Wapime Salo. Un plan établi par Dieu. L'amitié n'a le Dozo Campo Bianco. Ouya battre la bonne bonabissa. Tomaka Tombakole. Tosimba Wankoko. Pimusui. Pesantamo. Nalimukere Kerengadios. Je préfère être blessé en sachant la vérité que d'être heureuse derrière les mensonges. Stacy Tamboué, Wapi Angel Makizembe. na plateau mo ça no Kitona les Kiamoto Kacharel Queen Latifa Wapi Linda Lik papa changer bizarre la bozongi na Londres la Chine yo osali nyonso kosalaka ndako na ye Joséphine ebanda mponi lela Suzy yochange bizaleli na yo oyotunakanaka ye destin na ye eza obeye bapapa responsable elongi nayebi ke bazalaka ya José Lumsi prof ya mboka yoka bato ya libanda Pierre Lando papa efekele moto ya volcan la France va l'ouvrir. La jalousie ne pourra jamais détruire ni détourner un plan établi par Dieu. L'amitié n'a le sambui. Ouya batela bolingo na biso. Samba tata bakole. Tosimba Wankoko. Vous répondre à des trop ambiancés. Denis Kabula. Je préfère être blessé en sachant la vérité que d'être heureuse derrière les mensonges. Donc on a dit non. Ambianceur na kata Londres na changé un combat. Bon. Nicole Kiamwanga et Anna Dato Kiamwanga. Chopa Chopper. Fore Kanda. MC Paton. Freeze. Martin Mbando. Nasali Oninigo. Gigi West. Zala Kande.
Eugène Makuta ya bakulutu obeboye La jalousie ne pourra jamais être Johnson Keto les garants établi par Dieu. N'amitié na Sambui. Oya oya bakela bolingo na biso. Denise Moluka Katia Comptoir Nalelie Nasali Oniniro Gabriel Makuntima Pablo Pablito. Je préfère être blessé en sachant la vérité que d'être derrière les mensonges. Oh, maître Gunther, maître élégant. Je suis forte parce que j'étais faible auparavant. Le bébé noir. Je suis méfiante parce que je t'ai trahi. Je ris parce que j'étais triste. Sache que ma vie sans toi ne sera pas la même. Je t'aime, Carly Bello. Destin à moto. Ba change kayango te. Ya sauti tu nazana bino le cœur. Ya nord. Stovos nalingi to salaboy. Yeah. Na osenga la régie ba betela biso publicité ya assurance na biso kombo ya Miracho. S'assurer pour la vie na yo olingi o s'assurer pour lobby likama soke yeli yo ozala épargner. Tosen la régie avec la biso publicité ya Miracho nde après tozongi awa pour to boucler émission mais oyo tolobeli tozolobela plus partie ambiance partie mouvement mais tolobela peu partie ya mayele banani batan intellectuel ba Alain Sale banani ba keba université po awa na mboka oyo ambiance kaka terme de salami yango maître basé belé au zelanga na meka ko beta moi c'était wana d'accord sorry moi donc to beti li solo il y a Londres côté ambiance côté musique parce qu'il est artiste et musicien mais nous aurons aussi le temps d'étaler sur la place publique ceux qui ont émergé dans d'autres domaines. Il y a de ceux-là qui sont partis à l'université, qui ont fait des études dans ces pays, qui sont des cadres dans des sociétés ici sur place et d'autres qui travaillent déjà au pays. Donc, nous aurons à les énumérer pour que vous sachiez du moins que les Congolais en Angleterre n'est pas seulement le BMW. Il a aussi étudié, il est intégré, il a intégré la société britannique. Donc, tous en attend, il y a une question où il y a maître Baboa à Betek Biso. Alobaki likamwana nangolinga osuki sana eloko wana mais to betana nous publicité na biso ya Miracho tokozonga pona Stevos Mbanza à conclure na question oyo maître Balboa champion atunaki pe va son ba osala biso ba dio awa bogo sepela. Régie à vous. Régie. Mbote na bino nyonso. Kombo na ngezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Na vidéo oyo na yeli bino 2 points. Point liboso etali makambo ya assurance vie. Nazali na mutuna pona bino. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat barotika la ndenge ni na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo barotika la na vie moko oyo banai kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozongo en charge? Deuxième point, ezali pour une assurance maladie critique. Pour na koyeba te, c'est vrai que ceux qui tozo okende na liwa peut-être maladie muteyaka. Donc les losoko beli maladie oza peut-être maladie à cancer, maladie il y a heart attack, maladie
ya o etali peut-être ba organe ya nzoto o ezali ko déranger o makasi moyen ko zonga susu musala ezali te okosala ndenge nini. Est-ce que vous avez un moyen financier qui permettre pendant que vous avez un ndaku et vous permettre que vous se subventionner n'a besoin na yo. Donc na ba question on a nyo somi balé na ba point na nyo somi balé ce qui au moins que réponse ezali non. Nazo ko inviter à rentrer en contact na ngai. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alin ko yeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro na ngezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirachur pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Bazo Kabisote. Welcome back. C'est votre manza. Tokumo clôturer. Tolinto clôturer. Na question ya. Mbote na bino nyonso. Kumbo na ngezali Mireille Kato. Nazali conseiller. D'après Makamoni Sobeti. Lelo na monde musical. Conseil ni repesa na ba génération. Oyo ba esiko. Même na monde musical te mais conseil ni repesa na ba génération na ba leki ba esima. Pour bakuta na bakokoso obino bokuta na ngote pour bakuta na morceau du robino bokuta na ngote bozo tonga mboka boye na ba brique bolali libanda pour mvumeza la kaka bozala kaka conseil non pesa généralement nga okevement côté musique na opesa conseil na congolais nyonso na nenge toza boye toza batu oyo touti na betape belé mambebele. Et là, on a remarqué dans la communauté na biso, toza trop na borgueil, toza trop na bamambouya, pamba futilité ba boye bobo. Ndele aloba l'union fait la force, aloba mo pamba te. Orgueil, bo tongelo côté électricité oyo ti epelaka, donc ça a négativité na positivité. Ya mo epelaka biso toza na pensée parallèle. Donc, c'est-à-dire, Moututu Alingaza au-delà, au-dessus, blablabla, oya, fingi, oya, la mentalité mokwa kaïk. Tous en aboyokani. Atana mboka, masolo, tout, Moututu Olika mboka. Donc, c'est-à-dire, les abisso moko, Moututu a raison à Makambutu. Tu se comportera mal, tu agiras mal, tu raisonneras mal. Donc, ça dit tous en abomoko. Dans ma cambo ya musique, ezake ba vieux bazar liboso. Ba pesa image on dirait musicien soit kutani na ndeko de musicien baza bidemi. Donc boko solana kini na bongo po parce que nga na bana okende kini trop. Donc musicien ezalata ngam na salara asali tu na sangisi bango ez album oyo to aiki na année passée, je crois, année antérieure. Autre sangi sakinali kinanga Jean-Paul Kalema, to sangsa musicien tout ba bimana na album moko. Ils ont une initiative nanga. Donc on marchera toujours na bolingo po na cheka mundele trop na tala mundela timbe la vraie vérité za que vous a uni. Bolonga. Na bibozala, mais après cela bosa ba clip misu ba kongo kima. Parce qu'il y a déjà boya au salaire clip. L'explique à Rita Moussou, on mélange. Siko Orobi Mandegen, Oyembi Gito, Oyembi Zembo Moto, et Van Zembo Zamana, un album Mama Chukwata, Boganson Oyembi. Oyembi Kuna, Bosé Bélénon de Mimo, Boyemba Kuna. Est-ce que Bayo Saba clip? Après, et Koma, Yamougan Atala Gige Break, Ngamoro Sigo, Nazoma Solo. Natim Digananu, Oyanga, il y a la production, Tozana Christian Lema, to Katagina production, parce que na Bimisa y 4 chansons, yaye. Nabi donc, il faut y a Azoya, la grand prêtre, et Zoya Kalate. Azana Kat sa maison, et puis ainsi de suite. To Langela, Ningegode. On a Bossani, Bakombo, Bolim Bissanga, Bande Konanga, Bosé Belé, Nord, Tozan va appeler Belé, la stratégie, moto volcan, Guy le Parisien, Bosé Belé vraiment. Donc, na Bossani, Bolim Bissanga, Carly Bello, Londonien, Colo Staff, na Salon Vainqueur,
Je vous salue. Baki Tenge. Dino to big up. Prochainement, tu vas continuer la série. Tozana la série, Tokoyamba ba Alain et Saleawa. Tokoyamba Batutu. Et c'est une émission culturelle. Oh oui. Donc il faudrait que Tia valeur, n'a pas valeur au Tosanango. Tu peux sa valeur, n'a pas valeur au Tosanango. Un Johnson Keto, vous allez dans la communauté, Moukola Rosalate, vous comment regretter, ah, Tosani na Philomène Dombeleawa, il faut donner de la valeur, n'a bateau Bazanango, il faut donner de la valeur. Oui. Tu es polé. Mututu a sali et loko, il faut te épauler ba restaurant to kendaka. Tala ba restaurant au bande konabiso ba sali na loya génération au Delix, Debache, au Capi, Kota au Koti restaurant, au Talilix, toi en nord ou en to Kota ba restaurant étranger à venir du mon côté. Mais Batouara libanda a profité beau qui a one pound mais azami na mbongo ya ke a repris nini il pas nivonné a dépassé ta gibal si ko la ba jeune artiste ndekonanga ba jeune artiste o ba balanga nzembo yo umeli na mboko yo outi ko bimisa palaki obimisa wa palaki conseil nini opesa na jeune artiste moko je m'excuse un jeune o alingi abima o azako komi pesa na kati ya musique alinga sala album po abima conseil nini o pesa jeune ya ndengwala baze belé namona ba jeune belé awa si bazaka entourage nanga bango tu eza ba rapper ba Rose ba Smoky baze belé to zalaka to sololaka donc ça dire musique et comme il passe il y a pas si peu parce que pose un producteur ou on a plateforme nini à retirer la CD musique est commis na téléchargement nzembo oyo osala et ozana niveau ni na qualité nini ko convaincre nani pour banda ko télécharger pour op ba makasi déjà oya mboka ba lekanga ba évoluer kitoko lokola ba dicap fali ba hérité ba la régie nous fait signe qu'il nous reste 5 minutes, donc nous devons boucler. Oya Bokota, au convaincre, yo pe ba on télécharger. Nani, o azako tala makambuno tout. O ezana ba net, on a ba téléchargement, promotion. Oui, Kokota studio, ko sala nzembo, c'est très facile. Pas si ils ont la promotion. Parce que Nzembo, au salon Nzembo, bien sûr, il y a Steve Banza, je suis obligé, il y a 4 oui, très rapidement. Oui. Na Paris, na Belgique, na Congo, il faut promotion, ils ont bongo. Donc ça dit, toi, on a la producteur, et puis, ebi ata elo bongo production, tes plateformes nini. Barossa la nini ya momoni ba devenu monso ba koti mais awa ba pour wana tout eza olingi osala pour la production au kota ba la kiso ekinda boye kinda bokina merci bien mon frère. Alors on va continuer conseil na repesa ya suka pour na ba jeune artiste mi pesa na musala nao et loko moko te tula na mokili nzambo likolo atala mututu ndenge onyo kwama ndenge pa opesela ata lelo zuite va reconnaître belé papa wendo va reconnaître na âge nini donc soya musala na ya na makila sala atayo moko kende kayu na yo na mona artiste bela américain bango moko mutsawa bimisa donc mutute bozala makasi malgré la situation tole kana mboka je vous aime mes frères message na repé sabino encouragement tozala décourager te nzambo likolo atalaka. Merci, je vous aime. En tout cas, tu comme bouclé, tu yebi que régie, tu chuté na tu aussi dans la chanson na biso Cacharel cache permanent, mais va passer message à Souka 2 secondes pour te boucler. Boyebi que émission na biso Dorcas TV, chaîne na biso Dorcas TV en collaboration avec Top Africa TV, Bolanda biso na bouquet Orayo na Chanel 11 bouquet Orayo Olingi Osomba
décodeur, il y a Orayo, au contacté d'Orcas TV, Barote qui a pris Kitoko, au Bandagolaga Biso, na Orayo, Télécom, na Chanel 11. Vabason avant que ngana tia souka, au lobini ni na bandeko nyonso balandi biso. Na biga ka nyonso na ko ba système ba solo bien do kuku solo bien déjà. Na pesa mbo kana na Claude Ngombe le grand réaliste, Bisempangi, Geste Bandom, ba ba so bangai ambote à trop Félix Wazé quoi, salama trop yango. Zeka le zeka page merci à trop. Vraiment, je dois mettre un point final à cette émission. Cette émission qui a été présentée par votre humble serviteur, Johnson Keto, le garant de la nation, au-dessus de la mêlée, Nicolas Conflit, Gbagba Manga, côté là, le pasteur sans Bible. Demain à 12h sur Dorcas TV, nous avons notre émission Saïs africaine, Boyebi et Komi Awa, na Dorcas TV. Lobby à 12h, Kouneza Makamoussousou, Boya, Bolanda Biso, en direct sur Facebook, en direct sur Dorcas TV, en collaboration avec Top Africa TV. Sur ce, j'ai dit quoi? Merci à Stevo Mbanza. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Vavason. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On termine l'émission avec la chanson Cacharel, Cache Permanent. Et quoi, Makambuli Kolo, ya Tour Eiffel, quoi, na Tower Bridge. Bankalou, Bataboudé, Bankalampe, Paul Nord, les papes Mputa, Bouloufa, Boulousera. Yawa kitoko ya koluta, Kashkasharele, Ayekalanzelanga, Oyosomora Pakaye. Bruno Aruna, E19. Naetaleli na yeungo, ya Océan Atlantique. Jonathan Makaboué. Dana miso ya mayo. Malik Arafat. Naetamboli na yeungo, kamele ya kutumbangwe. Fere malade, matambola kamaleme. Na kati ya République ya Kibele. Gloria Bulukutu, sino as de la Kurunda. Baninga Lisano. Samwe ultimo sika na Amerikano. Baton pater na mokili mbaponingo ye. Ngolo Starone, Denzel Washington. Eddie Murphy ye mbaponio. Kacharele. Lori Tukeba. Lotume filme. Kombo Miss Londonengo, makonzi ya mari, paula ya mamae, makula ndenge na ndenge kwengo kashae, Fifi Tatiana, telefono songo, totongela yo monima ya suka babote, Kacharele. Didier Iyo, Gislain Boto, Eddie Gifrema, Bana Katia République, Junior Bush, Debs de Mukalinga, Bob Chaumba, Yannick Branco, l'international DJ Amelin, DJ Moussa, DJ Magique, Neva Moto, Ma maison blanche, Bako Luka Lukaya, Hollywood City, Kuna l'Amérique, Carly Bello, Londonien, Petit Tango, Fia Congolaise, démocratique, Papi Kitenge, Jackpot, Banzemba, Nanzemba Kala, Jeanne Makuta, Demingo, Kashkasharele, Nanawiye, Botera Yoi, Kumino Kolande Nyongo, Eva Katanga, Kacharele, Zumanda Mama, le sénateur Tata Mapasa, Alino Bekopera, na maison blanche, Bako Luka Lukaya, Lolo City, Kuna
Lele Todachifae Atunekioe Kachamamae Loris la Congolaise Tabou Fatou Merveille Lucia Zazara Beakuzi Yotikinga jensere malere na mokilo ya nse Chilense bien contre to signa kinga na yo mama Kacharele mon amour Kacha permanent Monseigneur Dangwe Nene Ampidi MK Fidel Castro Boss Life Na maison blanche bako luka luka Chez les Baches Bachala Sampanda Cache cacharele topé Luciana Kwasa Petit tambour Fia congolaise Démocrate Roger